nyonso bapapa balobanga biso ntango ekoki biso sikoyo tomipesa na makambo misato bolingo mibeko isa ntango ekoki ameka alobaki te akoningisa mokili ntango wana oyo ezali te maloba nyonso papa alobaki eza kokokana 100 ans ekobota makambo ebele mama ya mabota ya mwana pili kwa mwalimu Mosan disonyoso na milo motona mutesika wuti aye nda kwa Nzambe batu mususu bakeli sala bayebi pe makambo adate wote bamususu bayebi me ba occupation mais biso bato kozwi occasion tolongwe na bandako toye kosala nini Manzela olobi oyaki la kwa Nzambe na kei centre d'accueil pour les eza le 12 septembre yango tolongwaki na bandako oyaki la kwa Nzambe ezalaka na objectif tozalaka kosanzola ya koyoka mateya na ye koyoka liloba na Nzambe à travers motei koyoka bainstruction à partir ya responsable oyo akotelama awa ye akopesa biso bamessage epuis na suka nango tosalaka offrande action de grâce biloko wana nyonso ifo kokokisaka yango po tokotala mateya oyo totangi na mikala totangi na koloba likambo oyo esika nga nazalaki kofanda tozalaka na problème ya mai tozalaki na problème ya mai madame fois tambola na tongo mpona kolukaka mai lelo toza so na problème wana pembeni ntango tozalaki na problème wana fo babima na ba 3h 4h po mai ezalaki pasi naza mwana kipanse me lelo babongisa biso nini ezalaki kosalema tolanda likambo soki babimi bamapango moko ezalaki na barobine soki bakute esika mai ezobima bato balala bamapango mosusu mai se bandaki kobima na ba 3h bango bayebi te madame na baninga na ye bakoprofite baza na bango ya kolala tika tozwa mai bakozwa mai basali batu wala komona madame akozonga mbango nini bakolo nango balali bayebi te papa bakolo nango bazali bayebi te ke mai ezobima balala pongi nango mposa tozoprofite mpo totondisa babiloko nyonso okomona basali batulu yesu bango basilisi bakolo wana mpe ya lopango wana ntango mosu bakolamuka pete baya kosutuka na ba 5h lopango etunda mai 5h lobini ekobima lisusu te esili mai sekanga mimosela kilo nde okuna tala likambo ezalaki kosala bato balali pongile bato baprofite yango ndenge toyaka na eglize na makambo toza nango tolongwa na pongi pongi ezali larme ke satan utilise mpona koaffaiblir yo na mwa ntango wana ye azosala makambo ndenge napesa exemple bato balali mai ezobima bato bazozwa ndenge na bakoko na biso balobaka moto alona safu na ntongo akongolaka matiti me bato balekaka na 4h balongolaka basafu donc ndenge toye boye tozala na pongi te mpo bato mosusu baya kolokota na bango te epuis tozala mpe distraite na mwa ntango oyo epesa mpe liboso toki kotala mokanda na biso mokanda wana soko tolandi
dictionnaire les autres également chant sacré et vous dans mon grec salmos chant sacré voilà dictionnaire donc banzembo ya bosantu yango wana définition ya psaume donc eza banzembo n'importe qui te oyebi na yoka kotelemi non pas n'importe lequel eza bachant sacré banzembo nyonso eyebani awa banzembo ya bosantu bana Israel bayebaki banzembo oyo banda babimaki na mboka Israel na sorti na bango ntango babimi kuna na Egypte ti na prophète Malachi et ça 50 cantiques 50 yebani et comment le prophète Issa dans le temple de Jérusalem. David a commencé 33, Asaph 12, Ola 11, Moïse Moko, Etani Moko, Salomon 2. 50 inconnus. Inconnus pour nous. La plupart de la banzebo bazalaka ba maman. Le pour la maman bazalaka vraiment considéré que Yango Bakombo na bango ezali awati. Mais parmi 50 cantiques, où il y a des Bakombo te, ba maman bazana 4. Les alliés qui sont bien ça, donc il y a des détails. Mais le minimum, et ça, mon ami, mais vous êtes aussi 14e, 15e. Tout Magameka, tout action de grâce, et puis tout respecter là, il y a des choses. Pour être dans on a passé. Nzambe akobundela biso etumba epi biso topesa ye esengo donc sokotali chapitre oyo psaume oyo verset oyo ezali kolobela mingi baction de grâce na bandai oyo biso tolamba esengeli tosalelaka ngo mpona ntango na pasi nzambe akobundela biso tala condition nzambe apesi awa na ntango na pasi ngai na kobundela bino me ntango ngai na kobundela bino bino bopesa ngai esengo tala epai touti lelo ndenge tozali awa tozwaka mokolo ya lelo mokolo monene papa kuruta alobaka na biso mikolo ya boye mikolo ezalaka ya kofongwama me soko tolandeli awa bamususu baye ko Koran na ye koyeba lelo bamususu baye ko ngai ne mutu nazali na programme biso nde bamususu baye okende okutana bajardin église ekosilelaka kuna action de grâce ayebi yango te ayebi te ke alapaka ndai me ntango akoma na ndako abali kolela baproblème oyo aza nango ozali kolela pourkoi nzambe osaleli nini na journal lelo monene bamususu na libanda bakosili l'église na libanda kosomba bilamba asombi polo aya ameki na kati atuni baningi etongi azongi lisusu bakosilelaka kuna okenda baklasse na parlo même pas bamususu banei kaka tovandi boye distrait sur toute l'année tina poko abondeli ye wana kini oyo nyonso ekoleka awa azali non pardon nzoka tolapaki ndaki ya kotumbelaka nzambe mbeko ntango ya kopesaka mabonza yango wana tolapaki mpona nini na ntango ya pasi alibere biso tala tokendaka epai ya papa kurutu wana papa moko ayaka kolelaka kaka epai ya papa kurutu kolela ya alelaka ne kaka un jour papa kurutu alobela ye mais toi tu viens chaque jour ici tu me poses des problèmes oya koposaka nga baproblème moya aka bakokopoko na libanda oyozala mbongo opapa nazala mbongo tadi savon batekaka na libanda okokosomba te même savon olingi kosomba ta savon te oya kolakisa epa na ngai awa kaka oyaka kaka kolela bandeko lelo biso nyonso tolongwela bandako mokolo monene toyebi position nini nakolakisa bilamba encore bana basi mikolo baswaswa ndenge reni yango wana kaka bamosusu balingaka journal boye po alata na uniforme ya mouvement te alata bilatalata asalaka 5 tour baya kotambolaka liboso na biso wana tomona démonstration sur démonstration tala esika toza distrait bato bazotoka mai
mokili pongini kuna na bazade kuna na baklase na libanda oyefeka kande wana apro bale kolela na poko nzamba kukumbela yo ndenge nini usaleli yenini awe lobi clair ke na ntango ya pasi wana kukumbela bino epuis soka nango mopesa ngai ese otolapaki ngai nauta na bino na likolo mpona kotonga lingomba ya molimo santo toyika mpiko na misala bandeko soki ondimaki lingongo cela veut dire na likolo osalaka na papa tolonga na distraction po toponamaki mpona kosalela ye po tolapaki ne ndai toleki na biso tokoti na exode ndenge nalobaki tokozala bref na bafondation mokala na exode moto akomaki yango moïse ye azali na famille ya Levi fils de Layama et de Yokebedi akomaki mikanda mitano Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Mokanda oyo Exode elakisi kobima bana Israeli bakotaki bongo pendant 430 ans suka nango Moïse esengelaki abimisa bango na kolela na bango bakotaki 70 babimaki 600 000. Mais quand on va prendre les monts Sinaï, les Sinaï, mais ils allaient précisément dans mon oreille. Pour les Sinaï, c'est une chaîne de montagnes. Parce que les boussons en gros va venir oreille et pas il va se faire qu'il Quand le Seigneur qui va contre la boque et la gare, place Moïse à Konaki Ba. 12 personnes pour qu'il ait explorer mon pays. Bakila qui va se faire aller et retour. Mais à retour, il est Saramaki. Déclaration, il y a pas devant la masse. Naï, partout, c'est toute une dissertation. Et dans l'enseignement est béni, n'a pas payé mon corps. Quand vous voyez du bosso, il y a masse, pas un gang, il n'y a que ça, campus. Yo kama lobana ba to moni kuna bale tikila to ko kata to ko ndala ba wonne ngi mabangi ni su ba bité ni bale ba bi non o nzamba sale ni biso donc assurance to ko buda to ko longa bango ni e bo maki le lo ba na ese to ko tanga mi bale kaka ba kontaki bango nyonso wana 600 000 basalaki na nzela pa oyo batangamaki te nao babotamaki na nzela pourkui bango nyonso to bakotaka mauvaise communication bandeko tobangisaka bato te lingombo toza na période ya soins intensif makambo mbangumbangu ntango ozwi likambo otelemi liboso ya masi yeba batere mingi okobimisa mpo bato bakota na likambo ya papa molimo mosantu soki yo telemi nazalobi tokendaki na réunion kono na ville papa makambo tala ndenge balobi na biso ese tokokoka soki so olobi bongo c'est un péché papa ndenge nalobaki na biso c'est un péché du désespoir ozodesike mpe balimisa yo po décourage masse yango moni tala bakobele bakendaki bakufa bakota mokelaka te mpona nini mauvaise communication kobanda tozali na periode ya iyo tolanda makambo ya bamibale wana nyonso wana Caleb bazalaki na silence bamoni na bango bato yango babikoba nomipai touti nzambe bakondeli biso tokuyana basoda minei baarme totraverse mai lumotokoba meme ata bazalaki na koprendre tanke bato puisque bazalaki mpe bato nyonso wana Caleb bazalaki c'était des humains peut-être kobanga mpe ezalaki mais baexprimaki yango te bandeko tolongola kobanga na makambo na nzambe devant la masse eloko moko esalamaki quelque part na kotanga place te tizali etoki papa paster abandi kokata bamontalobi chiffreron oyebi likomba ezotongama na chiffreron ali kokokisa ntango
babengi mokonzi wana mpo aluka chiffre ero na selile na ye yoka réponse oyo ekowuta wapi papa paster esika azalaki asali ye reproche to ayibaka ayebaki na ntango te motu moko azalaki koleka ayaki ne selile te po tozalaki na rencontre abimisi 50 000 20 000 apesi na selile mosusu 50 000 apesi pa mosusu mbongo ebimi me motu eza mokonzi azalaki balobi oyo ekowuta wapi bandeko enseignemesa mingi na likambo wana badeta eza ebele leta eza te communication toyebaka kotransmettre makambo meme biso boyo tokasa te kaka baresponsable meme moningi ovandi na ye pembeni outi na repression outi na église makambo nini ozoloba na ye makambo balobi na église oyambi yango makambo oyo outi okozwa na nkamba otransmettre yango ndenge nini na compagne ubia ozokoasireba mipeko totangi awa eza mipeko ya lingomba pamba te eza mipeko na biso lelo ezotanga mepa na biso ezalaki ya bana ya Israele lelo eza mipeko na biso mipeko oyo ngai natikalaka na mopeko moko na mwana ezali résumé ya bamipeko nyonso tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face okozala na banzambe mosusu te liboso na ngai batata bamama phrase oyo ebangisaka yo te ngai nazali nzambe ya zuwa nakopesaka etumbu toswa kaka phrase wana zuwa nzambe alingi mbanda te nyonso to tosalaka mibeko wana oyo totomaka oyo tobukaka toderanzaka ne nzambe tosilaka ye mbanda puisqu'il a parlé de la jalousie je suis un bien jaloux donc ntango yo ozwi nzambe mosusu longo ozwili adversaire napesa bino exemple moko tozalaki koya centre d'accueil mikolo eleki tokomi na Sainte-Thérèse mpo naza mwana ntango bato bayebi place ya Sainte-Thérèse tokutiki masi po juste tokati tozwa sikoyo direction ya kibuka na point wana pai bakuki balingi batonga stade mama na biso na kati ya motuka moni mobali na ye na mwasi mosusu alobi awanganaka ngai oyo nazoloba je vekisa alobi papa mamoni akosaka ngai akosaki kaka azalaki na feti ye wana na mwasi yango mama alinga bima tokangi tokondeli mama mwaye kaka te alikotikanga lelo wana kangi eza preve tolobi mama ozala kaka motuka ozokende centre ezalaka mpenza historique mama wana alioki te suka yango tokondeli pembeni nga navandaki alingi meme adima na fenêtre tokangi mama tokalme me nti tokomaki awa mama wana tikalaki so koloba te mawa ekoti nayebi te te nga namonaka ntango tokotaka mama wana deviaka zongaka potoangadiraka ye kaka po akota awa me ndenge nga namonaka abepo tikalaka so koloba te sisila kimaka kengaka tala pasi ya mama wana ezali pasi oyo tosalaka nzambe ntango tozosala makambo oyo ya asengeli te koyiba matatoli ya lokuta kolula pasi ya bato koderange mokolo ya yenga koloba kombo ya nzambe pambapamba kotosa baboti te nyonso twana tosalaka nzambe alingi yango te pasi oyo tolobi mpona mama wana yango wana papa monaka sikotala sikoyo esoka na ndenge nini na motema na ye ozalaka kaka nde tozalaka kaka toza na mibeko ya lingomba totosaka leta tozalaka baopposant te tolingaka bindemi na biso tomelaka diama makaya te papa mpenza derema alobaki yango ya encore de diambere au sein de l'église papa mpenza alobelaki yango na kaka badiambere baza nani marne mate ezosopana komela masanga tomelaka te totika biloko wana tobinaka te tosokolaka bolumbu te toswanaka te magi te kisi te tokendaka bandaka bambikuli te tokotaka bandaka bambikuli te bangwana nde bazali baoposa ya papa alobi na nkamba bango balobi yake pai na ngai epuis batour wana tosalaka epa bambikuli epesaka biso te epuis bomemanekaka te bato basalaka batour
pas le niveau de cas sans position. Le monde a compris. Pour la ligne, à ce moment, le monde est malade, il va se faire ça. Au premier moment, on a été là, on a pris la photo. Et puis, il y a un problème dans la journée. Dans la salle de série, dans le monde, papa, on a allé au salle, ça quelque part. On a vu ce qu'on a salle qui moi, l'église, on a allé au monde, on a allé au message au Hollande. Batuna libanda bazozela mukonzi wana mbibudi kwa bimapesa bangomani popa boga selo bango na kata ndaku na yebisi bino nazali koloba makambo oyo na vivre mwasi na mobali babali kobeta na makofi kuna na libanda baadepte bazali kozela me ye mwasi na mobali na kata ndaku bitumba babali kofinga na bosoto mwasi abimina etene lama Akimi, mobali pa bimi, tolo kuela, gelobi yaka o mwana ngena kosala. Soka na ngwa sonya zima ya kamba bani kosala sabata. Et puis bato wana bafandi. Tala degré ya batu, mutu asoye bate ke sengeli ya sutola. Tokota la nyongote, tofuta la banyo. Futa la nyongote. Les ateliers va décider le basala bateau na ndako na yo yomundi tozala na kanda te to nyima na mabena biso to lia ngolo te to lia makaka tozape na mbeko ya lingomba to yebi yango ba interview ba l'Israël basala na 613 to bima na balabana ni tuta na tono te to mela ba tumba ko te les jeunes to tika tumba ko c'est trop c'est pas trop. Ce qu'on va gagner en apportant au salaire de fêtes de prison, c'est là qu'il y a vernis, serpent, bras cassés, mini-jupe, mèche, prend, manœuvre. Na kena na mboka moko muntu atale kwa accompagner papa passer pas conseiller l'église avec les ventes ça est là la manœuvre. Papa na tenga nini ko ah papa na pesi ngai na bimisa mbonga jile na pesi ngai avant bimana papa passer kele ko soba jile. C'est ça la rentrée du dimanche. Il y a bien sauté dans les ballons. Quand la longoli, il y a la bimouta au sundi du sofa à Yokarate. Mais toi, il va y avoir un neuf. On a amené la compte à l'Ikorote. Il y a des solos. La papa, il y a vraiment levé la table. L'Ikoro m'a neuf. Tout il y a un tatouage, un piercing, et puis un pantalon. Là, on a passé de comprendre. On a mis une photo, il y a mon lit. On a mis une photo, il y a un pantalon à mettre. Tu as peut-être toujours on ne comprend plus rien. Or, le Seigneur y a un total de salon qui. Surtout dans les réseaux sociaux, poto. Et puis la maman. Et puis il y a un peu à Adam, comme il y a Nicolas Ève. Ma maman, pour nous, il y a une photo de défilé en uniforme, robe moulay. Mais pour nous, il y a une photo il y a une plante, un pantalon. Autour du pays, on me dit Massangani. On l'a vu à degré, Massangani a comme on a vu. Toujours comprendre le thé. Mais, papa m'a dit mon santo, azali côté. Baleko, Namileko, Toneki. Pour côté de mon canal, à Tissoya, Esaïe, moi, Amos, ma famille en ligne, azali Ngangamonene. Ate akaba obenge meme conseil ya roi kusia ate na tango la bayotani ba Ézéchiel ate na tango na bango donc azala quand même le grand prophète ya makasi c'est moi ba Ézéchiel na ba Daniel il azala pour le bana Israël pour changer sinon te donc qu'il y a un tout chapitre totangi bato mingi ngai na sala ba deba mingi na musala ko toza ba noti bangisi maloba ko papa simo bimama na Bible azali chapitre ya mutu papa te awa ezali déjà anakisa na biso ko yana papa simo bimama na chapitre ko tokotanga alobi ba Égyptien ba kozala kolela ba kozala na face ba konyokola bango l'Égypte c'est l'Afrique mutakola ko contribuer à bazazi les allons dans la langue, l'Égypte dans la Bible c'est l'Afrique. Cela veut dire que les Africains vont la coller là. Parce qu'on a la face. Vous ne pas dire que c'est nous qui avons connu la colonisation.
Souka nango, bakotinde la bango, un défenseur, Bible français, le Bible défenseur. Na lingala balobi mosungi, oya kosiko la bango. Na yebite na Afrique centrale neto. Epi balobi na katikati ya Egypte, donc na katikati ya Afrique. Batata ba mama, oya bapapa sino ni maone simoko. Na mama oya salaki ya ndimangi, aya kovanda na katikati Afrique. Précisément pas une manière de Kérémia dans RDC. Papa m'a dit mon sang doit y aller. On est à moi là pour récupérer du son de la récupération. Vous voyez pas mi pao. Il y a moi chapitre 1 batata maman. Sorti mon commence à tout nous pressailler tout là après sa explication. On est allé à vous que les bandes à vous prendre en comparaison qui m'a monté l'engagement pour y aller. Ici on parle de Simon qui manque, c'est lui, le défenseur au milieu de l'Afrique. L'Afrique centrale, on a compagnie. Mais il faut que ça soit Mali. Ce que nous avons pendant 21, quand il m'a parlé de aujourd'hui on parle de militaire qui est en 43, 44, à peine. Mais la 21 ans, on a travaillé pour nous. Il y a moi, ayaki ba bikundi akala balobaka déjà parce que la jambe bikundi la prophétie autre tokotanga les années ya mwana pe ezali na kati na jean autre tokotanga te bapôtre batuna Jean batuna bapôtre plutôt batuna Jésus. Qu'est-ce que Jésus a dit? Phrase oyo Jean chapitre 16 verset 12 place elakisaka te il n'avait pas terminé sa mission. Pour Alobini, Nazali na makambo ebele na koyeli sabino, mais bokoka koyamba ya kote, kasi molimo mosanto akoya, molimo ya solo, yende mutakomema bino na solo c'est solo. En français c'est toute la vérité. Ce qui oye pas la nganga na lobina yo. Na yebiso makambo wa mais vraiment makambo lolo ko pas noko na biso. Cela veut dire ngana félicité. Vraiment makambo lolo ko pas ya kutingana. Cela veut dire ngai ona yebiso seneti ni parti. Donc nzambe papa ya kolo Yesu abimisa ki ni parti de vérité pas ya porte. Toute la vérité ya mwana papa Simon qui m'a envoyé pour pesa biso na le 12 septembre à yeli biso. Mbangu ya Afrika ma ya su kama ya to. Il y a un peu de temps pour libérer le langage. Chapitre Jean 12, Jean 16, 12. Nous commençons à débat sur le papa Simon Kimam. Dans la Bible, Jean Bible. En le Bible, il y a un mari sur le bar de Jean 14. Il y a un peu de Jean 14. Il y a un peu de Jean 16, 12, 13, Tanga. On a dit un petit Tanga. Tanga Tangi. Mamoya nzili nenda lapa kile neti prof atanga bien expliquer pour ça déplacement expliquer là quand je te dis que celui qui viendra va vous conduire dans toute la vérité. Qu'est-ce que c'est toute la vérité? Et c'est celui-là qui viendra, c'est qui? Nien bana mkorona kile lolo na ndio na ngako ta société comment on peut ça na gambo na tingela yepa ngambo batata ba mama biso to se pela pour que les période na biso. Et la liste dans la mission de ta maman. Oh, avant papa Simon qui m'a envoyé avec tout le monde les alliés. Il y a eu des prophètes qui ont parlé. Nous avons une prophétesse qui va vite. Maman qui va vite, il n'y a pas de qui. À part là, il y a Simon qui va. C'est la raison pour laquelle elle a été brûlée, puisqu'il y a un autre enseignement. Avec l'enseignement, il y a un autre qui va abandonner à s'agir Jérusalem, c'est ici dans Mazako. Maniété. Alors, il nous a emmené à la noire. Maroon, nous sommes à Mazako. Il y a un voyage en Colombie. Il y a un problème là-bas. Ce n'est pas qui est pour notre éviter les voyages. Maman qui va vite à Sakola. Avant maman qui va vite à Bako, on a dit ça. Bayer, bayer qui va goûter. Mais vous allez pour invoquer. Et qui va, vous avez confondu la maman. Et qui va. Ceux qui moi, la maman, ça les mort, mais. Et qui va, nous avons confondu la maman. Moi, la collé là. Moi, la collé là. À partir de cette époque, qui va, nous avons
foutu l'amour. De l'homme noir. Et puis la restauration de la nouvelle Jérusalem. Aïe, peut pour être aux hommes sa nouvelle Jérusalem. Il y a un millier de baillés, mais moi, je vais l'obéissance pour Madame Bassala, papa, tout va signer qui m'a essayé mes actes. Il y a un moment où papa, maman, papa dit sa face, va gagner la cahier. Par exemple, il y a un moment où il y a un papa dit sa face est chassée par les blancs. Par le moment où on a dit que nous avons des choses. Ma bengana, nous avons des choses. Allez, et quand il y a eu un peu il y a malamuka kina ikamba ke bovanda nyamuka ndeko to e bake pato je soto bazali ko déranger ko bazali ko lomba ba yedi na bamu ba mususu pe ignorance ba mususu bazo batela na lukwana na mo autorité wa nyamuka biso to botambu samuki na kongo ya kima to sa makasi to la na papa simo kima to saye kuna na kambo bazali ko lomba yewana Muli Momosan. Bako kelete. Tukofana na maoni bila. Na huyo kalanse kubadilisha baeba na pisho tukotabu sa mukinoyo na kombo ya kimba. Nse mwana lingamomi. Bako peshetika lukasiri mani musala oyo kusali musala. Ezali ya mungu te. Tukuta na mwana likoro ya mamu inyi ya musepta kate. Shetika zele manse kuhomi kono. Musala oyo tuzali kusala ezali ya mungu te. Tukutana yango na mikolo yango moyi yango sepela kati no musala oyo yona ngai oyawo osangana na nani tukutana mikolo tusileke baba to prêter serment yango moni bitumbeza même na kati ya ngoma ni tovali désordre pour la nini Satan qui va infiltrer à tous les niveaux va infiltrer. Il dérange au niveau du sommet, il dérange au niveau de l'église, au niveau du collège, il dérange au niveau des paroisses, il dérange à la vie, il dérange dans les communes, dans les mouvements, dans les sections, dans les postes. Là, on dit papa Zoroba, mais finalement, ils ont dit, Moutoumoutou va vendre la carte et après la papa, mais il n'y a pas le coup. Influence. Ma camarade qui me disait, je vais la voir. Mais il a pour ça premier la mourir mon sang pour prendre la naïe. Mais ça va faire correct. Ça l'effort. Dans le moment de la niveau, ni on s'en passe et il tout va pas battre. Tout y est dit sous ce que mourir mon sang doit y aller pour la biseau. Tout y est dit que va infiltrer mais va côté. Va l'anga qui peut pas mourir mon sang. On va peut-être va boire quelqu'un attend va boire qui Satan a ça. Mais il n'a rien à vendre à la zone c'est la vie. Quand on est ça, il y a bien oui, ça. Il dit tout le monde dans ma casse, papa maman. Papa, c'est moi qui m'a envoyé là qui sont trois pouvoirs. Pouvoir scientifique, pouvoir politique, pouvoir spirituel. Nous avons pas seulement envoyé la question. D'abord, rallier pour un homme, ça m'a prélevé un homme pour nous qui m'a transformé ce qu'on a dit qui nous a dit qu'il comme la modèle, mon sous comme la science au qu'il donc nous est battu. Moi, que je t'en ai rendu moi. Parce que comme vous avez camoué à mon mot, comme vous savez comme les maillots, ah, mon tour à la bague à la gamme, ce qu'il est là. Moi, je disais que ça me pour la tête de la yamba. Je voyais ma quai à Afrique et Zoba, mon tour de Zoba. Ça vous dit que c'est pas. Vous avez maillé les Zoba. Soki ba chinois les kala ba chinois les bateaux yawa na ba yini dans l'église de Sofania yo moni chinois pas de centre pas yo moto mwe alors centre là mais soki ba chinois ba yina l'église na bango mais ba yini muso ba ko kota l'église ba chinois ba yini na wa dozali donc il faut que le tester dans le monde dans les amis ba bazotanga te na zokufela mingi malade tikana kena l'église ba chinois soki ba chinois ba l'église biso ko ningana mais to ça c'est l'église de l'église ba ningana ba kangami na nzambe na ba
biso tozalaka kaka bolingo ndenge toyebana nzembo papa sikoyo mamatila biso bolingo tata simoka bovele tutunga zola twawisana mpasi votwa twagisa dibundu dyalise atata pototamusa lingombo nolifo bolingo soki bakulezate tokotamusa lingombo olingo yango toyeba ete papa molimo mosantu alingi biso tolanda oyo ezali kolenga pembeni pembeni te omoni ndenge mokili komia tala television omona ndenge bato bazofingana bazobanga lisusu te benjire ekomi fasi okotala tata monene aleki na television bazofinga baninga na ye okotala mpe biso awa moto asali yo azokofinga biloko wana yango wana ezozongisa biso siko bafoto ya mabe bakangi mutu quelque part bazo baexpose na television baexpose na baaudio na bawhatsapp ezolakisaki tobungi nzela nzoka papa sikoyeba na ye kotelemela biloko wana mekala mingi te nyonso wana ekosila meme bato bazali koderange biso pembeni moto moko alobaki na ngai asantaka etala mingi yango ekomi pembeni bandeko tata moko akendanga na restaurant akekuta motu mwindu moko boye avandi na ye azomela neloko te ye tata wana bali kokabula masanga lokola azalaki mondela ye kokuta bamingela babiale tusale prene akefutala binedoni basi noirla bopesa na noir wana te ayesus akamuli biloko soki noir wana atali mpo avandaki alobi na ye merci ngana privé kolia yazokabeka merci allez akabuli susu deuxième tour ya champagne bato babeli akesusu patakamataka batali alobi merci azosala azokabula biloko na restaurant tata wana motu mwini wana azolia tazobanaingaka merci atuni pa ya serve moto azalaki koservir bati papa serva sikoyo motu nazo privé biloko azoba bersaki yo yini te mais ye patron ya restaurant oyo abinini abiservi le patron donc mbongo nazokosa abini azosengo merci mpo zokosa mbongo na boutique na ye restaurant oyo ya ye yango bato nyonso omoni bazotonga pembeni tokolobana bango kaka merci po eza yango ya biso akoko tonyamaka bapaya na centre na ke ebela bandeko mobutu akalaki asala lena Ligue des États noirs d'Afrique. Ainsi, il a ça dans le papa, tu as la tour. Vous voulez que on a ça dans le Ligue d'Arabe. On va avoir la Ligue d'Arabe. On a ça dans les États noirs. Tiens. Ligue des États noirs. Il y a un peu de ça. Papa, tu as la tour. Vous avez un ciment. Elle se dit là. Yo osala kwa na simani okosangisa bamwini okosala ligue ya beta noir afiki ke sima na simani vous n'avez rien mukuta isimbati baninga basala bazana oya bamwini yo osala ligue beta noir na simani afiki ke l'église n'est pas de tombe na moka c'est la religion ça va bien beta noir sakala il va aller au sein de la loi. C'est l'église, c'est le soubassement d'une nation. Tout est galolé, tout est galolé, tout est galolé. Papa qui m'a dit pour un jour à confondre les missions, nous allons remplir nos jours tout le monde. Un jour, nous serons remplis. Il y a un côté. Après que la cour biblique na mwalimu konzilana tozalaki na ye ile ya likambo eye mpona kokende na cour biblique obligatoire ta kokomi mpona kokoleka na moko babengaka tali quel que soit âge na yo quel que soit monene okorampe na bloc wana okokota un jour biso nyonso tokorampe ndenge tokorampana na tali mapasi mokemama kozalaki eku jeteki bongama tout ce qui est lancé pour la 5 années. Bon, on a déjà.
tata ba mama biso tozalia watoe ba epi makambo tozali kosala lelo pour déranger Lingomba ba montage ba masse lokuta ilatala iliania kozwa makambo libanda komemao un jour nous allons remplir. Et puis le Congo, il y a des fois, tu vas noter la musique. Parce que nous, nous allons réunir, nous allons noter la musique. Je vais voir quelque part, mais ce sont des gens qui ont réuni ici. Mais Dieu va soigner dans la communauté, ce va être témoin de la trop qu'il n'a pas fallu. Va soigner, papa Daniel a été dans le lobby. Et puis va finir dans ma cambo et Zangati. Papa, un jour vous allez quitter cette église. Il est là, il est là. Moi, je suis là, moi, je suis là. Un jour vous allez quitter cette église. Vous allez regarder cette église de loin. Papa, il y a la voiture, vous allez prendre la Congo, vous allez vous soigner. Ma camarade, il y a moi la bandeko. Donc, quand on a un champion, ils sont surtout à la naïve. Il y a un autre qui n'a mati. Il y a un Nzambe kolongwa. Na mabuta mosusu koyana libota oyo tobote la ngomba papa mama biso lemu teseye biso tongo la koko ya papa Simon de Mangu toto ngale luselemi tosala misala tozala bana mibeko pamba te Yesu asunolaka badui il les a délaissés alobi na kolongola likambo na kopesa ona libota mosusu libota ngo yango oyo je t'écoute. Oh, oh, Ekomolindo tukukumiza kaka Zonde akiba Zande ya bakoko Zande ya bakoko Wayuda abaya maako kumiza kaka Zondora Molindo yoko kumiza kaka Zande ya bakiba Yoka libota nayo etikana oh, oh, Ekomolindo tukukumiza kaka Zonde ya kiba Zande ya bakoko Zande ya bakoko Bayuda abaya maako kumiza kaka Yoro oso dindonani Yoko kumiza kaka Zande ya bakiba Yerba kalibota nayo etigana mazima o makota masa nana bikisiyo zabela bakibangu wajara kinani bulu kimbangwa bimisiyo wakomipe nolendo nolendo wana ezali kozongisa nolendo wana ezali kolombola Iti samote mana yo sakakiba Apesa yo mayele Yo kosalela Akamusina mokili Iti samote mana yo sakakiba Apesa yo mayele Yo kosalela Akamusina mokili Ozala kina libulu Kimbangwa dimisiyo Woko mipenda lolendo Lolendo wana Ezali kozongisa Lolendo wana Ezali kolongula Iti samote mana yo sakakimba Apesa yo mayele Yo kosalela Makamusina mokili Iti samote Sakakiba, apesa yo mayele, yo kosalela, makamwisina mokili. Ozala kina libulu, kimbangwa bimisiyo, okomipe na lolendo, lolendo wana, ezali kozongisa, lolendo wana, ezali kolongola. Kiti samote mana yo sakakima
Kibosa Kazamera Atesa Yumayele Yoko Salela Matamwisina Mokili Alors, le côté ça qui est le dernier chrétien. Donc, vous allez exécuter la prison. Il y a l'autre, préféré qu'on peut s'appeler la Moussouni. Il y a ces gens-là, là, ils sont à l'image, pour les millions sont demandés, ah, vous allez pour ça, aujourd'hui, il y a des millions. Ah, c'est que pardon, on a créé. Musulmana yake ezali ya suka akufina bakondane au moment où il était libéré bali na musulitofetela la mwana pe koliaka biso okomona bango bayaka liboso na tati bapimba kosala bango mpe likambo asala te il ne sont même pas inquiétés soki batokani bango bake na division bakebina donc bayene tosale bato na baparoise moyene te teya nokoli conflit, c'est conflit. Au moment où nous sommes déjà libérés, nous sommes canalés dans les souvenirs. Nous avons pensé que nous avons eu des choses inondées. Tout le monde a eu aussi. Bali kotonga te na bakwe kotala bazel face kotala bapoudre alinga musulma wa. Biso nyonso tolanda papasi mutima lokola tolingye tozalanga kisasa. Okongo ya tata mwana mpe tata molimo sango. Amen. Na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu kimbangisme oye lelo na centre mbotama ya tata Simon Kimbangu na centre Noele 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 bopesi biso mbote boyamba pe ya biso na kombo na tata mwana pe tata molimo mosantu o kombo ya tata ya mwana molimo mosantu merci ba mama na batata touti kolanda mate kitoko epai na revera Malundama président national ya GTK Ate miso lelo na mikanda miye. Somme de David 50, 14 à 15. Exode 21 à 17. Ésaïe chapitre 19, verset 19 à 20. Jean chapitre 16, verset 12 à 13. Référence Matthieu chapitre 21, verset 43. Batata pe ba mama tolandi mote ya lelo na bokebi bonso. Na nzembo azoyebisa biso ete pesa nzambe makabo lokola mbeka. Po ete tango pe ba problème kokomela yo. Ye nzambe sika akobundela yo. Ye nzambe sika akolongisa yo. Ye nzambe sika kokotela yo. Na tango oyo tozali na devoir po ete bokonzi wa nzambe oyo epesameli biso eloko babengi yango lipamboli bazwaka yango ofele te. Il faut moi sacrifice ezala. Yango tomonaki Isaac alingi kopambola mwana wa Esawu. Condition kaka kende na zamba boma nyama lamba oyelanga na lia bongo na pambola yo. Lelo tozali kotonga lingomba ya suka. Lelo tozali kotonga Jerusalem. Yango nzambe azosenga na biso topesaka ye makabo lokola mbeka. Na ndai biso tondimaki te tokolande tokosalela ye. Na bomwe na biso mobimba na mokili. Bongo tango pe ba problème ekokomela biso. Tango tokosenga concours pe secours na ye ako intervenir. Omoni matei mote ya te biso lelo. Yango lokola satana alingaka bato babonga te. Omoni lelo enseignement ya mabe komi mingi na bandimi. O lingomba ka bikateli ka bisengeli. Yo kasi bokonzi wa Nzambe. Kolo Yesu Kristo azwa lokumu andimaki pasa kufi na ekulusu
Tata Simon Kimbangu, otozo kumisa mbota mana elelo. 30 ans de prison. Il y a un sacrifice et ezali sikambeka na misala na yo obonzela nzambe o marqué ye pour être tant peu pas problème ko komelo na mokili o senga intervention yesika kozala secours na yo kolanda na ba enseignement wana te nyoso kaka na chapitre papa tangi ya bison soko bandi na verset 10 nzambe azoloba ezala bangombe banyama bandeke ayeba ba nombre na bango soko azana posa ya ngombe kosenga mutu te kasi azalaka na esengo ntango mutu akanisele kopesa lokola offrande kopesa lokola mbeka ntango akozwa baproblème nzambe mpe akosunga ye yango batata mpe bamama mote ayebisi biso ntango oyo kolanda na yo mutu te mutu azomisalela mpo na ye moko kolanda na masengi ya wana ya bato te mpo ete nyonso oyo ekokuta na mokili nzambe mutu asala ezala badiama baor nyonso tozomona alingaka moto azwa ndambo na asoutenir na evre na ye bongo nzambe mpe akokanisela ye mibeko epesamelaka bato baso te mokili mobima nzambe asala biso baso kasi aponaki kaka libota moko ya israele nde libota oyo apesaki bango mibeko biso mpe lelo tozali israele ya mibale mangombe ezali ebele na mokili mibeko zobe epesameli bango te mpo nzambe apesaka na bato baso te yango wana batata mpe bamama tozala batosi na mibeko tozala bato ya kolala pongi te mpo ete mokili biso tozolanda ya lobi ekotambusama na mibeko mibeko ekokoma makasi yango bapaster euti koexplike biso lelo bandimi balingi mibeko te soko responsable alinga lenzama mibeko bato bakomi bilobela bongo kasi mokili biso tozokende kuna mibeko koya makasi yango wana bokonzi nyonso lokola nzambe apreparaka yango azoprepare biso tomesana deja na mibeko mpo na mokili wana tomona lisusu mpasi te bongo batosi na mibeko bakozala bakonzi bakosepela 1000 ans baoyo bazali konéglige mibeko bakolela na mpasi 1000 ans yango wana tata mama kimbongiste yo moko sala choix ya malamu zala mwana mibeko mpo ete lingomba ezali lingomba ya mibeko na chapitre papa awuti koteya biso mpo na likambo ya mbotama ya tata Simon Kimbangu batata mpe bamama ezali bongo na Esaïe chapitre 19 mutu na liboso oyo asakolaki koya ya tata Simon Kimbangu soko otangi na Exode chapitre 12 verset 37 à 38 oke kotanga na Deutéronome chapitre 18 verset 15 suivant lisolo ezalaki boye bana ba Israël lokola nzambe apesaki bitumbu zomi na Egypte kobima na bango baafrikain ebele babimaki nzela moko na bana ba Israël na 37 bazoloba ete bato ya 100 000 batangi bana te batangi bamama te mais na 38 baloba ete bato na ndenge babimaki na bango nzela moko bato wana yango na chapitre na Deutéronome chapitre 18 verset 15 suivant Moïse eyebisi bango boye bino bolanda biso te yawe nzambe na bino akotelemisela bino mpe mosakoli lokola ngai Moïse oyo akozala leader na bino yango moto na mibale ayaki kosakola Esaïe na chapitre papa atangeli biso litatoli mpo na Ezipeto na premier verset bazoloba ete nzambe azolongo na Israel azoya na lipata na mbangu epai na baEgipeto banani tanga na 1 Chronique chapitre 1 verset 4 Noé abotaki bana na ye Kam, Sem na Jafet Kam abotaki bana na ye Puta, Kanana na Egipeto biso baafricain bato bayindo Égypte bazolo bazali mpona biso bato bayindo tanga na 1 Chronique chapitre 1 verset 4 yango sika nzambe moto apesi prophétie oyo ete azosala déplacement azolongwa na Israël akoye mpo na biso baégyptien na Afrique ekozala elembo ekozala ya pamba te elembo komonana
ndenge tomonaki nkolo yesu ntango abotami étoile ebimaki na likolo. Alors tata Simon Kimbangu mpe koya na ye balobaki ete ekozala elembo mpe litato ye na yawe na bibele kati na mokili na baegypte. Elembo emonanaki, étoile emonanaki na Afrique. Yango monaki basalaire badie bokao basalaki voyage koya na Afrique. Bayaki koluka bamona elembo ekei wapi. Yango wana na chapitre papa atangeli biso na 19 na mokolo yango etumbelo na yawe ekozala kati na mokili na Egypte mpe likonzi epai na yawe na ndelo na yango ekozala elembo mpe litato na yawe na bibele kati na mokili na baegypte. Zambi bakolela epai na yawe mpo na banyokoli na bango mpe akotindela bango mobikisi ye akobunanela bango mpe akobikisa bango. Tokiti na 21 yawe akomiyebisa ye moko epai na baegypte mpe baegypte bakoyeba yawe na mokolo yango mpe bakosanzola ye na makabo mpe na mbeka na kotumba mpe bakokata ndai epai na yawe mpe bakokokisa yango. Kimbakisme oye na chapitre papa tangi soko kiti na 21 balobi nzambe ye mpenza akomiyebisa epai na baegypte. Otali yango na ntango elaka ekoki mama kipavita sakoli mpo na banyokoli na biso mobikisi na biso akoya nzambe na biso akoya kombo ne Kimbangu lokola bango ayaki kokolonize biso bayebi ete ezali bilaka bamonaki deja elembo bakangi mama kipavita ale batumbie na moto mpona koboma ye kasi lokola ezalaki bilaka na nzambe. Kimbangu oyo mama kipavita sakolaki na 1706 Kimbangu alati nzoto le 12 septembre 1887 lokola bacolonisateur bayaki 1885 bamonaki kobendela bango ozozala malamu te yango bakende conférence de Berlin bakabola mboka oyo nde bakabolaki mboka awa na Congo le 12 septembre 1887 tata Simon Kimbangu abotami. Yango dato tokutani lelo yango toye kokumisa yawe nzambe ye moko akomiyebisa epai na biso. Lelo moto moyindo atongi temple, lelo moto moyindo asali mpe ya minene na kombo na nzambe, kasi na ntango na kala biso ozalaki kotongela nzambe ndako te. Ezali bilaka yango wana batata mpe bamama tozala na esengo. Ngai koko na ngai avant la soda na époque coloniale bamema mondele moko na mboka na biso ndenge bazalaki komema mindele na tipoi bakomi na mboka na biso lokola famille na biso ezalaka famille réante. Koko na biso wana abima na balabala akata libaya wana ya tipoi oyo bamemaka mondele abi pourquoi biso na mboka na biso moko mondele kaka moko oyo bamemi ete bake kotika na mboka mosusu. Lelo na mboka na biso akoleka te bakanga ye batie na prison. Bamonaki moto ya boye malamu akoki kozala guerrier akoki kozala soda nde batinde na mosalaki soda asalaki kisoda na Banzagu. Ye amona tata Simon Kimbangu azalaki de catholique le toza bana mike te azobeta biso masolo ya tata Simon Kimbangu. Alobi na tango na kala mundele azakaka moko ata lero biso tokomi ya kopesa ordre na mboka yo koki kokata mbila wana bapeso kilo yo kokokisa me mbila ntango mutuka eyeba pese yango basombi bakopesa mbongo mais il faut kokisa nombre de kilo oyo mundele apesaki okokisa soki okokisi te babeti ofimba ti yo na prison mais eza eloko na moko ozoteka. Tonyokwamaki na ndenge ya moke te ndenge paster ate biso na ntina na banyokoli na biso tokolela soki moto moyindo babeti efimba leli nzambe balobi negre eske nzambe ayebi yo kangama moko kotanga lisusu kombo wana te yango moni bamemelaki biso banzambe na bango mpo bayebaki ete roi ntango asalaki ordre de mission mpona koya ya bamissionnaire awa alobi kuna bazalaka na nzambe
babianga kai na monoko na bango bote ya bango bonzambe ya biso yango moni babemelaki biso banzambe na bango pona nini bayebaki ete tata Kimbangu kobotama ye nde moto akobikisa libota oyo yango wana batata mpe bamama tozala na esengo moto moyindo azalaki motu te tata Simon Kimbangu nde moto aye kokomisa biso bato ye moto na liboso kotelemela mondele ete banda lelo bozonga na mokili na bino moto moyindo mpe akoma mondele na mboka na ye na bachapitre papa atei biso molimo mosantu mokili bakoyeba ye te kolo yesu nde moto apriva na mokili bayeba molimo mosantu bongo biso lelo toyebi toza na kati toyoki mateya kitoko apesi biso yo tikana kaka bilialia olingana ka misulu sikoyo kosukela ndenge nini lelo mokolo abotami yango toye kokumisa kosanda topesa makambo Yerusalemu etongama position eza ndenge nini yango wana batata mpe bamama mate kitoko papa paster ate biso lelo afungoli biso mémoire lingombo oyo tokozala kaka boye te tokotikala kaka boye te ata badésordre nyonso ozomona ekosila nango etikali ntango moke eza lingomba ya nzambe eza bilaka alobaki ete na ntango ekozala boye me na ntango ezali koya ordre ekokota yango wana mutu na mutu tozala esengo mpo ete molimo mosantu nzambe akaniseli biso libota ya pamba oyo tozalaki bato te lelo akomisi biso bato lelo akomisi biso bana na nzambe lelo tokomi baresponsable lelo moto moyindo akomi président lelo moto moyindo akomi ministre me na kala ezalaki boye te grâce na tata Simon Kimbangu ebongi na biso tokumisa ye tosanzola ye totonga lingomba oyo mpo ete kala mingi te mokili mobimba bazali koya koluka tozomona ndenge bato bazosala bavoyage bazokende na kamba premier ministre coréen ezali kaka na 2022 soki 2023 awuti Corée aye akomi awa na Kinshasa na RDC bakoréen bazalaka bake koyamba ye ayebisi bango voyage ngai na ye mpo na bino te ngai na ye nakende na kamba premier ministre coréen sikoyo azokende na kamba kosala nini mindele lelo bayebi likambo oyo koleka meme na ngai na yo Kimbangisi biso tozolala pongi bato ebele bakomi kolamuka eza lokola papa zela te biso mai na pompe ezalaka pasi bino bakolo pompe bolai na ndako me bato mai deja ebimi na butu bato bazoya kotoka bongolobile bolamuka mai eza te si bokende suki osenge mpa na bato mozoka nde mai eutika na pompe na bino moko yango wana batata mpe bamama ntango oyo ezali ntango ya biso kolamuka tolongwa na pongi tolingaka misuni te bilialia oyo tozomona nyonso ezali nango ntina te me oyo ezali koya ezali nde ya koleka tata Simon Kimbangu ayaki kobikisa biso akomisa biso bato minene yango wana amemeli biso bolingo mibeko misala totonga lingomba ya suka mpo tozwa lobiko na mate kitoko paster ateye biso tolandi yango malamu